Boza ebele liboso ya etando eke po na kolanda magazine chrétienne na Lingala to pesi bino mbote pe toza kofongola yango na communication oyo. Conférence d'excellence na Angola Luanda avec les révérends Espérance Mbakadi ya RDC kobanda mokolo ya vendredi 24 na samedi 25 février na bangonga ya 8h30 kino 12h30 pe ekosila mokolo ya dimanche 26 février 2023 na ngonga ya 15h30 kino 18h30 na Mama na Likambo, soit équipé pour un ministère d'excellence. Révérend Espérance Mbakadi ya église ya Mangembo Bandalungwa atalisi biso na mozindo penza nini oyo babengi prémisse tope bambuma ya yambo. Bolanda. Que l'esprit de prémisse ne commence même pas avec Abel dans Genèse 4. L'esprit de ce qui revient à Dieu de droit, vous le trouvez dès le commencement. Il donne à l'homme les jardins avec toutes sortes d'arbres fruitiers, mais il y a des arbres spéciaux. L'arbre de vie, c'est pour l'homme afin qu'il vive éternellement. Mais il y a un autre arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la part de Dieu, mais Dieu le met dans le jardin de l'homme. Révérend Espérance Mbakadi ya église ya Mangembo alobeli penza na mozindo na oyo etali prémisse tope bambuma ya yambo oyo esengeli na biso kopesa na Nzambe pe atalisi bokeseni na yango na moko na zomi pe na mabonza boyo kandenge alobi. Tika na bongisa likambo yango prémisse ezana likambo ya mbongo te. Prémisse ezana likambo ya kotia Nzambe liboso kopesa esika liboso. Et le quoi la topesa esika liboso proverbe to elobi reconnaît dans toutes ses voies. Na makanisi na ngai na ma elobeli na ngai na itamboli na ngai mais aussi na misolo na ngai selon qu'il est écrit honore l'Éternel avec tes biens et le prémisse de tout ton revenu. Et au moment dans contexte à Israël prémisse mbongo ezali nini mbongo ezali fruit ya musala na ngai bambuma to lakisi ezala maïs ezala bavoka ezali fruit ya musala na ngai donc rapport nango yango wana mbongo fait ezali ozumakasi na yo mayele na yo courage na yo osangisi ebotoli o to bengi revenu to mbongo lolenge moko bambuma nyuso to l'action des alliés principalement sur loni nzamba pesio avant zombongo faut teka avocat wana zombongo faut teka maïs wana avant zombongo faut sala musala moboye et botolo mbuma oteki mbuma wana nde yango yo benge mbongo zali mbuma liboso yo lonaki grain yo to lobi zali lokola cercueil et memi makambo ebele ekondi yango parce que oya liboso ebimi oya ya nzambe nde to ko agita yango ba offrande ba dimble ko nosona to pesa yango ciment ezali oyo biso to décider to be na mbeko na Nzambe mais oyo ezali pari ya Nzambe to ko agita ko leksa Nzambe ki yonde muta liboso yonde muta liboso nde ko pesa yo et sala mi popiso to linga ngo bongo te po Nzambe de instruire sala mabongo gerbe ya prémisse ba agita ngo liboso ya Nzambe to tosi par la foi na mbeko na Nzambe. Na yango esengeli na biso kopesa mabonza kopesa pe moko na zomi kasi mingi kopesa ka prémisse pambate yango nde esalaka ete Nzambe amimona na esika ya yambo na bomoi na biso. C'est reçu dedans, c'est le certificat de décès de ce que vous êtes allé enterrer. Ça c'est des preuves et des évidences que cette malédiction-là un mort a été enterré. Célébration saison des prémices na église ya Mangembo Bandalungwa ezalaki bongo lobby dimanche 19 février 2023. Bolanda ninyeleka kikuna. Clôture ya saison des prémices ezalaki bongo na église ya Mangembo Bandalungwa lobby mokolo ya dimanche 19 février 2023 natina na yango bandeko bazalaki ebele pona ko célébrer yango. Boyo kandenge bandeko balobi. Nazaki grâce beaucoup particulière na année 2018. Nzamba yi kolobelanga makambango ya kopesaka chaque salaire ya mois de janvier et pas naye. Et nangolu naye na baneja ko salango 2018, 2019, 2020 kino papa yi kote ya bisongo na kati ya église et na continuer ko sala yango. Mais esengo nanga eza clôture na yango, eza d'abord fête et puis révélation nzamba pesi biso ya ko comprendre que prémisse wana eza ba cercueil ya makamba mabe oyo elandaka biso oyo hérita oyo entouré biso nde toza ko enterrer nalobi naza lesengo makasi mpona nsila mokolo ya lelo parce que on dirait eza eloko mosusu na tomoni te mais esengo moko ekoti na motema mpe assurance moko tozwi na kati na makambo oyo. Ndeko nanga sanza ya janvier yango nde esanza ya yambo pona mobu 2023 na boye etonga ya Mangembo ebonzeli yango na Nzambe mpo ete Nzambe apesa bango basanza nyonso oyo etikali.
Que les trésors cachés te soient donnés. Que tu mettes ta main dans les richesses enfouies d'une manière surnaturelle, avec des concepts et des idées que l'homme ne peut pas imaginer, des pensées qu'ils sont pour nous. Kaka na cadre ya saison des prémices bandeko oyo bazalaki wana bango pe batikali simate kasi balobi na tinda na mateya oyo epesamaki na révérend Espérance Mbakadi Bolanda. Tes prémices aillent chercher toutes ces semences-là et les ramènent à la vie. Qu'elle les ramène à la vie. C'est ça la récupération. Mais que l'Éternel te mette également au large. Que tu puisses élargir à gauche et à droite. Kolandisa mana mateya oyo mobateli pate Espérance Mbakadi ateyaki lobi dimanche na Mangembo Bandalungwa na oyo etali saison des prémices. Na lolenge na ye ya kolimbola atalisaki banzite bandunda pe biloko mosusu ya kotia na se ya mabele. Kasi bandeko na etonga bango bazwi banzite yango pe balobi boy. Signification ya nzete bomoni ngai ya papai oyo. Bomoni lelo nzete botami ebimi. Ezalaki na graine oyo ekufaki. Oye kotaki na sia mabele, oye kufaki, oye boti lelo papai otozomona, pe lobi tokolia bambuma nango ebele koleka. Yango nde tina ya dimanche ya clôture lelo ya prémisse. Toye kokunda, bapasi na biso, toya kokunda, ba malédiction na biso, ba maladie na biso po biso, to se kwa na santé divine, to se kwa na richesse, to se kwa na prospérité, to se kwa na longévité. oyo anga nazwa nango po te pi balobi koyoka eta malamu me kosalela nde eleki yango wana nga mpe nazwi oyo nakende kolona prémisse oyo nga nabwakaki oyo ekufi nga siko na vivre na bomoi ndenge mpe yango ekobimaka tokolia bambuma nango bakasa nango ndenge mpe vi na ngai kokende biloko na ngai nyonso kokende liboso eloko kokufa eza te ezala bana ezala libota nyonso na kosala na misala kokende liboso ndenge nzete oyo kobanda komata epuis dans 2024 oyo okuta babiloko oyo yo mpe okokolia yango. Ndeko kondima eutaka na oyo tozali koyoka kasi oyo tozali koyoka eutaka na makomi na Nzambe zala na kondima pe bikamwa ekokomela yo na kombo na Yesu. Que la vie de Dieu, la qualité de vie de Dieu se manifeste dans tous les départements de ta vie. Papa Yann, responsable ya église des enfants ya Mangembo Bandalungwa, yepe alobi lolenge nini bana bapesaki ya bango prémisse Bolanda. Je te lève pour la santé que tu m'as. Église des enfants Topé Kodimi ya église de Mangembo Bandalungwa na mokambi na bango Papa Yann Makolo bango pe batikala kisima te na oyo etali saison des prémices ya mois de janvier. Papa Yann alobi boye. Prémices ezali revenu na biso ya Yambo ya mois ya janvier to pesaki yango lokola prémisse na kati ya église ya Mangembo église des enfants to reliaka ba message ozo pesama na kati ya grande église na église des enfants pour na ko cultiver déjà eloko wana na kati ya bana na biso parce que ba prémisse c'est toute une culture pour les enfants de l'alliance. Alors na kati ya bana oyo bapesi ba prémisse eza bana oyo déjà ba parents bapesaka bango argent de poche. Alors na bana wana lokola bango pe to enseigner ki bango makambo oyo ya prémisse bana wana bazwaki ba prémisse na bango na ba oyo ba parents bapesaki bango pour na mois de janvier bakendaki pe komona ba pasteur bazui ba remettre ba prémisse na bango pour que bango pe ba se mettre en ordre. Kati na biso eza pe na bana oyo bapesi ba prémisse na bango pour église des enfants de Mangembo tozaka na ba bébé te tozaka na ba 2 ans 3 ans te tozape na ba oyo ya 15 ans 16 ans 17 ans et un peu plus. Natina na yango makomi ezali koloba na biso boye baboti bolakisa bana na bino nzela ya Nzambe po ete soki bakoli babunga nzela yango te. Ekodim Topé église des enfants ya Mangembo Bandalungwa etambolaka ndenge nini Papa Yann alobi na micro ya Rachel Mavitidi. Église des enfants Topé Kodimi ya église de Mangembo Bandalungwa etambolaka ndenge nini Papa Yann Makolo atalisi na biso ajnene sengeli na mwana po abanda koya na église des enfants boyoka ye ndenge alobi. À l'église des enfants bana bayaka à partir il y a 3 ans. Pourquoi tu dis 3 ans? Bango bakomaka na une petite maturité hein, d'après les enfants.
parce que totali ba o ya 2 tina C ba s'accrochaka mingi na bato mais ba il y a 3 ans déjà baza un peu indépendant. Alors pour que tu retenir moniteur moko pona mwana moko te alors que bana baza ebele to yambaka à partir il y a 3 ans kino na 17 ans. Mais ba o baza na un peu comme l'apôtre Paul à Lobi, à vous qui je devrais enseigner des choses les choses mûres du royaume, je vous enseigne encore les rudiments. Il y a CCC pour que vous compreniez, parce que vous avez une compréhension lente. Alors, au bazar la compréhension encore lente, tout ce qui a 17 ans, on le retient encore pour que bazwa gouwana ya makambo nzambe, pour ceux qui ba comme la grande église, ba vanda pe. Na yango esengeli na baboti nyonso kotinda bana na nzela ya nzambe. Satana lalite biso pe tokolala te po na nzela ya nzambe nde tokolonga. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso elinkolobaki ya magazine chrétienne na bino ya Lingala ekomi na suka kasi boye totala nini o makomi elobi na biso pona pokwa na lelo. Merci pour la confiance au besoin continuer pour ça la biso parce que vous allez qui belé liboso et tando équipe pour na kolanda magazine chrétien na bino Lingala to pesi bino matondi mingi et puis toujours continuer ka web sabino ke bolanda biso na chaîne YouTube na biso pour nande bokozo ba notification pe bokozo makambo belé o etali magazine chrétien na Lingala. Alors pour la lelo to ceux qui a appelé to bino à la prochaine. Bye bye.